Nous sommes Marché Express Bureautique MEB en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. MEB, c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, ville-province de Kinshasa, Mbonda, Ekolo, magazine d'actualité, jour pour jour, magazine ça déjà 3 ans bientôt là. Confiance, la fidélité, en tout cas, merci beaucoup plus parce que vous êtes toujours attaché à Bisso. Il a contribué de loin, de près. Na ba makamande na ndenge na bazela ba prière, na zela aussi ba finance, na bazela aussi ba appel pour que to couvrir ba activité la bino et ça aussi contribution mnepe. On peut ça vraiment ba merci à mingi na ba chef coutumier la ville province ya Kinshasa. Ba on vraiment ba contribuer à mingi pour que Bondeko le kende liboso pe to bo salite ba politicien, na ba ndeko ba pasteur ou ba toujours proche na biso pe na ba participant ebelé à politique to perdre ba likala kati ya plateau Bondeko en tout cas merci puisque vous avez vraiment de cœur na biso tout temps la même morale na binôme. La cadre est toujours la grande idéologie, puis la cadre est toujours à hindou, c'est amené à 65 ans. Vous allez marquer indépendance, la République démocratique du Congo et c'est la Congolais surtout en général, à ce temps à réfléchir. Amituna, même si vous avez 65 ans, mais Congo, il y a 65 ans depuis qu'ils ont indépendance. L'histoire, c'est apprendre Bisso Makamibele et Samara en 1960. Puis le haut, 65 ans. Peut-être que je suis retraite de l'entreprise. Peut-être que je suis depuis à Botami. Peut-être que 65 ans. Même pas qu'on soit à l'entreprise, à l'État. Tu peux l'entreprise privée. À 65 ans, je suis à Botami. Banda Botama Kino le à mon même pas Maïndombe. À ce qu'il y a centre-ville à Kakao. Je suis à 65 ans, je suis chez les parents. À ce qu'il y a même si on apporte, moi si nous avons vanda, on a chez les parents. Chez les parents. Parce que la culture soit bantou, peut le système autre comme ça, comme le c'est comme la âge moko baisser en faute à parents. Au 4 le 4 moi engage non quelque part au vanda. Attends foutez la mabé être foutez parce que nous sommes pas tous appelés dans ce ma parcelle à Katamboka parce que ce biso tout ce ma parcelle si on est dans un locataire à Moninga. Partout ba riche bazaka, ba pauvre peu bazalaka. Mais dis-moi toi Luka que équilibre mo ezala, eux ko permettre de Congolais tout azala heureux à kolobake. Voilà nous vivre dans Mboka nangai, nous vivre dans Nigeria té, nous vivre dans Nairobi té, nous vivre dans Singapour té, nous vivre dans France té, nous vivre dans RD Congo Mboka bakoko nangai, Mboka Patrice Emery Lumumba, Mboka prophète Sali Raphaël Alaver, Mboka prophète Simon Kimbangu, Mboka ya Alain Dewa pe Mboka ya mwana Mboka Kizito on a na plateau maître Kizito Sibembe inspecteur général adjoint ya Esidé la Mouka mwana Mboka Martin Fayolo mwana Mboka la côté mwana kata ambiance dans zango. Merci. Boye malamu pe bonne santé. Merci, santé Zamalamu. Santé Zamalamu. Et puis c'est ça l'icolo, hein? Là l'icolo makasi, hein? Bon, ça normal, hein? Ça normal, hein? Voilà, merci beaucoup. Derrière les caméras, je vois, il y a la présence de Benjamin Kilunga, les caméramans de guerre, mon ami, c'est le côté Bazamba partout, à côté Ranaï. Et pourquoi pas la Wilfried Samba, réalisation et montage. Puis la régie finale, et si pas ingénieur,
Igride Mateta. Merci beaucoup. À tout le monde, émission la mission édition à Sikayo. Zone télécommande à vous, Chanasi. Et le monde de Kolo, tout le monde, Madame Mouki. Indépendance, Chacha, Tozoui. Au table ronde, Chacha, Touba qui dit. 65 ans indépendance, est-ce qu'il y a les avancées ou il y a toujours Kozo Magas Babarikil? 65 ans indépendance est marqué présence. Il y a 5 chefs de l'État, entre autres. Joseph Kassavoubou, Joseph Désiré Moké, Otebengaka, donc Joseph Mobutu, c'est ce que Kokungwe du Wazabanga. Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila Kabange et actuellement Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Moi, Bewetouabou. Durant tous ces 5 ans, nous avons connu aussi opposé à Makasi Ndenge, mais actuellement, nous allons opposer à nous Moko, nous avons marqué quand même histoire dans les calmes, dans les bons, malgré la déception politique, de bêta film, de façon surtout, mais avec toujours l'esprit patriotique, Assimi Mandokite, c'est moi Lamboka, Martin Failou, Oyotopé, c'est vraiment Motepe, bravo, merci, bravo, c'est parce que l'esprit patriotique ne est pas Katinaï. Est-ce qu'il y a ces 65 ans, avancé l'île RDC à Sali depuis Belge à ce qu'il y a son Mboka Oyo? Est-ce que durant ces 65 ans, Congo et Sali Oyo réellement qui est Mundele, à quoi qu'on va d'habitude que tout ce qui est Mboka Congo, peut te montrer que 65 ans avant indépendance n'est pas égal à 65 ans après indépendance. N'est pas égal à il faudrait Ezala. Il y a amélioration, il y a vie sociale peuplée. Il y a amélioration, il y a ma condition de vie, il y a amélioration, il y a ma infrastructure, il y a amélioration, ma mission de côté belé, il y a amélioration, ma école de tombe belé, il y a amélioration, il y a ma comportement à tout ezala kitoko. Mais est-ce que ça s'améliore? Est-ce que après indépendance, les alliés à ma bête, tu es malade? C'est ça? C'est nous allons analyser avec Neko Kizito sur ce plateau. Moi Kizito est directement Panayo. Je crois. Nous avons 65 ans. Mais l'histoire nous renseigne tant de problèmes au Salama Awadi à 65 ans. Avant même. Et jusqu'à nos jours. Tant que tu as la panda au Tozo Lamboka. Est-ce que vous avez fier de le bac de Tozo Lipanda Langongé Sengeli? Vous avez fier de le bac réellement que Lipanda Tozoaka et même son bonheur? Vous avez fier de le bac Lipanda Tozoaka et Pessi Congo? Énergie qui est au Congo, vous avez fier de le bac Tozo Lamboka Moko et Malamu, Koleka Bamboke Benakata Mokili. Bon, oui, ndeko Alain, Kolobakeli pendant Tozu et Sungi Bisote, ils allaient vraiment cracher sur la mémoire des patriotes comme Patrice Emery Lumumba. Natangi Kakaye, Kasituali na ba Kimpangi Vita, Tozali na ba Fumu Kimbangu. Lelo oyo, Tozali na défaut moko, ba Congolais. Baza influencé na batu ya libanda pona ko perturber, pona ko falsifier histoire ya mboka na biso. Mwana mboka le héros national Lumumba Patrice na baninga na ye mosusu babundeli indépendance ya mboka oyo, ils ont réussi. Soko landaki discours na ye ya 30 juin 65 ans passés a proclamé qui haut et fort combattant de l'indépendance aujourd'hui victorieux. Ye amona ki victoire par rapport na vision ya Congo munene oyo bazalaki na yango, kasi au fur et à mesure que mboka ezokola tozokutana na batu oyo bazali koluka ba falsifier histoire, bazokoluka ba dérouter mboka pona ba intérêt na bango privé ou bien personnel. Donc indépendance esungaki biso parce que tolongwe na maboko, tolongwe na boumbu ya mundele, tokoti sikoyo na culture na biso, ba koko na biso, ba patriote ya mboka o babundaki pona lipanda wana, bango batiaki Congo na rai ya malamu, kasi biso moko na ba politicien lelo ba dongolo miso ba BBC élan wana ya indépendance. Voilà. Merci beaucoup les amis. Analyse ya mwana mboka Kizito Abike biso moko de to BBC et là on a indépendance. Mais kota la sikoyo depuis que soit indépendance sango. Ba accord et salama ya ndenge na ndenge. Ba accord politique interne, pe ba accord politique externe na cadre de diplomatie.
Quand on a ce tout, nous nous avons réellement qui est ça Congo, peut chance Congo et ça appelle Sengo. Ba koro et Salemaka, Congo et Sala ba accord et belé en position de force. Ce qui n'a lobby position de force, c'est que ba patriote oyo, bazalaki ko kambamboka na ko bandana patriote Kasavubu, oyo azalaki président na biso ayambo na mboka oyo, premier président ya Congo. Bazalaki na élan ya kopesa Congo lokumu. Bazalaki na élan ya ko développer Congo na miso ya bapaya. Kasi basala ba accord. Toye na Joseph Désiré Mobutu oyo olobaki. Joseph Désiré Moké. Ye azalaki nanu na personnalité ya ko s'imposer po ayebaki. C'est parmi d'ailleurs les premiers journalistes à Mboka Oyo. Azalaka pe na armée, azalaki vraiment un homme distingué. Mais azalaki na faiblesse d'esprit te. Ya komona libumu na ye. Azalaki na faiblesse d'esprit te ya komona kaka bandeko na ye. Azalaki na vision ya Congo ekolobo moko. Eloko oyo tozali kobenga aujourd'hui na ba kitani na ye cohésion nationale. O ezali prôné par mwana mboka to sangana na mesa to solola makambo ya Congo. Kasi lelo oyo ba koro oyo ezali signé na mboka eza lokola mitambo. Eza mitambo oyo biso moko to mikotisi na kati. Po ko signé accord ba força mutu te. Pour preuve, tozomona ba Burkina Faso na ba mboka mosusu ya Afrika bazali ko se développer sans compter na apport ya extérieur. Il faut na mboka se développer na kati apport mosusu tokotala ngo sima. Très bien. Mais comment la psychologie oyo congolais, l'homme congolais autour ça ba universitaire, il y a na niveau interne, tout le niveau externe. Ba congolais ka ba ba mboka ba para ba besoin ba site mineno, université de Vancouver, université de Winnipeg, université de université de California. Quand on va à la université sur la République démocratique du Congo, qu'est-ce qui fait que l'homme congolais a zang vraiment maîtrise comme émergence dans le parce que avant de faire que ba paya, ba contre la biso, tout ba paya, ba détruire biso, tout ba que nous avons détruire biso, biso ba congolais tout ça vraiment qu'on a volant ya kumba Congo. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme congolais a comme à mesure terre pour émergence en mboka na ye? Acculturation. Ezali na eloko babengi acculturation ezali tozoko copier mingi hein donc bizaleli ya bapaya tobosani grandeur ya mboka na biso tobosani richesse tozali na yango tozoko luka kokopier na kokopier wana ebebisi éducation na biso moko parce que lelo baza kotangisa bana na biso histoire ya bana donc ya ba dirigeant ya libanda ba leader ya libanda mais awa biso moko Livingstone mais awa biso moko tozali na ba leader ya solo oyo bazali envie mosusu ba kufa kasi ba koma histoire ya mboka oyo mais on cherche toujours à nous dérouter biso moko pe tozo se laisser influencer par la culture étrangère yango wana omoni monnaie na biso et comme extraverti, c'est-à-dire tozoko dépendre na monnaie à libanda. Économie na biso, ezoko dépendre na libanda. Monnaie na biso moko, donc mbongo ya biso moko, eza susu na valeur moko te. Eza susu na bonsomi moko te. C'est comme ça que ozomona bato ya dollar ezo chavirer chaque jour. Mais soko tali na ba institution minene na mboka. Ce sont des grands économistes. Bato batangi na ba université oyo lobi wana ebele pe baza batangisi baza balakisi na kati ya ba université mais tomoni ke na université etikali kaka ba théorie pratique komi muke yango wana mboka na biso ezoko avancer te. Mais comment la sigo actuellement l'homme politique congolais na tibio pour ça politicien na zui d'abord le politicien na ba pasteur apport na mes arani pour na luka ko pesa espoir pas congolais. Bon, politicien objectif naye ezali ko kambamboka. Na ko kambamboka wana pona bolamu ya bana mboka. Maintenant tu travailles comme tu copier à trop.
bana bazo même masikoyo faiblesse wana faiblesse wana ya copier tout c'est pas vous les politiciens. Bon, politicien à Kesseni. Na front politique oyabiso et sidé, tozali ko. Tozali d'abord to bekala ko analyser en général parce que tout le temps 65 ans indépendant ça va que tout kota dans moi détail voilà. Bon, en général, il n'y a plus une vision pour le Congo à part quelques politiciens oyo baza déterminés ko changer histoire ya mboka oyo. Na koloba awa batu oyo ba adhérer na idée, ba adhérer na vision ya camp de la patrie. Bazali chaque jour ko défilé pour na bakuta na mwana mboka Martin Fayulu apesa bango ba directive apesa bango vision ya munene kasi ba oyo bazali na kati ya kokamba mboka tozali koyoka ba détournement tisiko esili nanu te toti komona document moko ezo circuler na réseaux sociaux où pour une réunion mboka ekobimisa 16 millions de dollars na kotanga te mboka na kotanga te mikanda wana euti wapi ou bien nani mutu akomi yango kasi eza mawa mingi ndeko. L'homme politique congolais est réellement azana associé mboka o lobi ki bazo défiler na le camp de la patrie tozaki pe na papa Tshisekedi wa Mulumba oyo aloba ke mboka zo kufali kola moyibi le oyo na école ya Tshisekedi wa Mulumba ba acteur politique ba ebele kuna entre autres bon mboka Martin Fayulu pe ba na école politique ya Tshisekedi wa Mulumba na mingi bazo sala le oyo mais kota bini surtout ata obi ke na camp de la partie Martin Fayulu bazo défiler. Vous croyez réellement qu'on aura des bons messieurs pour diriger le Congo, c'est surtout pas congolais? Bon, bakozala, kasi yo moko yebi. Mais c'est bon ça. Et c'est pas mon même l'école il y a tiré de Mulumba. Oui, tosali maponomi na 2018. Na 2018, moi namboka Martin Fayulu abimi président élu. Ndenge to mesana ko benga kasi bokonzi wana ba pesi yango ba dérouter yango ba pesi yango epai ya mutu mususu. Muto ba pesaka pouvoir wana. Azo salela yango nini lelo pona ba congolais po milelo ezali partout. Alors école ya Etienne Tshisekedi ye azalaki na vision ya munene lokola ba prédécesseur na ye entre autres alingaki amema démocratie ya solo na mboka, c'est-à-dire soko zana mérite ba pesi yo musala, soko zana boyebi, soki ozali na maele ba kopesa yo musala pona o booster économie en mboka pona o changer classe dirigeante en mboka. Mais lelo et comme batu bazo accéder na pouvoir par ruse na lokuta mutu aya kosi tango pesi ebo konzi pona azala na mokoloto akomi ko sala ngo pona batu ya colline na ye pona batu ya tribu na ye ezali malamu te. 65 ans après indépendance, ba accord en ndenge ndenge betem na mboko 65 ans après le Congolais ka kolela. Tout ça accord mozo ça va me cause tout monde accord ya koluka kimia entre RDC na Rwanda et ba signé na États-Unis. Côté la accord na ba Congolais ba sepela biki kimia koti la partie est ya mboka, kimia koti na Congo. RDC c'est là ba maizaka ta accord na RDC alongi la diplomatie. Par rapport à contenu à merci beaucoup Ndeko Alain. L'idée est bonne. Il y a accord parce que ezali kolandela makambo ya kimia, makambo etali cohésion nationale, mais l'intention est mauvaise. Comment l'intention est mauvaise? Tozali awa na résolution des Nations Unies au babengi 2773 ou bien 2773 pour na baï français. Accord wana ba signé na États-Unis entre Rwanda na RDC ezali na faveur ya Rwanda na États-Unis. Congo eko gagner eloko moko te accord wana. Accord o ba yimbo ke ba se pela ba acteur rebelle union sacré ba lobi ke Congo to longi na diplomatie mutu tout azo pesa azo pesa intention na ke to longi lango yo bi ke accord wana Congo bénéficier le côté à rapport de quoi? Accord wana ezali na ba imperfection ebele makasi. Imperfection ya liboso. Accord Rwanda est signé na RDC ba lobi que RDC akosunga Rwanda ko traquer ba FDLR. Ba FDLR bazali ba soda rwandais ba kotaka na mboka pona nini ba lobi eza bazali
source ya insécurité na mboka na bango Rwanda. Kagame azobanga bango. Kagame azali ko banga bango, est-ce que mboka na biso eza na sécurité lelo? Parti est nyonso eza na maboko ya Rwanda, eza na maboko parti moso eza na maboko ya Uganda. Kasi tango ba signé accord wana na kati balakisi que engagement eza réciproque, c'est-à-dire RDC à travers les interamwe na ba FDLR ba atakaka Rwanda. Rwanda pe atakaka RDC, c'est-à-dire que ezali combat ya makofi. Rwanda azali kobeta biso tozo ko provoquer bango. Wana ya liboso. Makambo FDLR wana toyokaki awa. Batu vraiment ya maele ya Congo. Balobaki FDLR azalaka lisusu na Congo te. Tangu eloko tozali ko benga M23 ebandaki. Balobaki ke no motif na bango baye ko traquer ba Rwanda bakoti armée rwandaise ekoti koya ko traquer ba FDLR. Bon, rétorque ezalaki nini ya bandeko ya Union Sacrée balobaki ke FDLR ezali awa lisusu te. Bango nyonso basi bazonga epa na bino. Sko lelo bandimi ke bakosunga Rwanda pona kozongisa ba FDLR wana. Bakosunga bango sur base de quoi? Parce que eux-mêmes avaient nié que FDLR azali na sol congolais te. Ba spécie Rwanda assurance que bango zoki bazali koyawa ezalokuta bazoluka eloko mususu bazoluka richesse bazoluka minéraux ya mboka bazoluka FDLR. Donc pour la biloko mona accord bani RDC azaka perdant ou RDC gagné? RDC azali perdante ou bien gagné? Aza perdante sur tous les plans. A gagné loko moko te, muto a gagné na accord ezali Rwanda na États-Unis parrain na bango. Tu sais qu'il y a 13 amis quelque part ou ils allaient manquer la qualité, il y a autant de koyeba, ils préfèrent la accord voilà. Bon, c'est prendre incompétence ba expert, il y a ba droit internationaux bazali et belé na mboka kasi baza ko chômer. Ba na mboka balingai ba tanga pena ko manyola accord wana bazali mais bazali banda ba institution. Toko sapé effort à ministre des Affaires étrangères parce qu'elle était quand même courageuse côté ponae en jeu pour que accord wana est signé. Kasi il fallait se baser vraiment na côté kimia na mboka. Il fallait se baser na vrai paix et non l'épée. Pour accord wana est signé ba tie mokoloto na yango na États-Unis. Kasi lelo Rwanda RDC ba signé accord na États-Unis na Doha kuna AFC comment AFC M23 baza kozela accord mosusu oto za ko benga accord militaire o ekosalem. Bon kasi biso tolobi ke Rwanda mutu atindi kaka Rwanda mutu azalaka sima AFC na M23. Siko Rwanda signé déjà accord na États-Unis. Accord à Doha, bako signé di susu nini. Docteur Baseke a Joseph to kimamba na dialogue entre les Congolais ou comment pour que to luka kimamba. Solution ya kimia na mboka oyo etikali se moko. Ndeko mwana mboka président élu Martin Fayulu auta ko bengisa batu nyonso et prix de paix baya to sala cohésion nationale. To vanda na mesa, to sala dialogue, to solola. Parce que même si tozongi na analyse wana, mais FDLR bazoluka on a parti au conflit, mais na niveau à Rwanda. Pourquoi on ne peut pas résoudre la crise rwandaise au Rwanda ou aux États-Unis, mais crise rwandaise ba eko résoudre yango na RDC? Question yango wana. Plateau za polele. To benga me bande cause de tout, je crois que za on a plateau spécial vendredi. J'espère les alliés le 4 comme ça entre les 4 et tous les 5 plateau spécial et Kozala analyse ça le casse bazali ba ya mettre qui Kozala wana toujours bien encore des personnes boya que se vendre la plateau autobika ko analyser pour que Congolais aille réellement vérité na o etel accord parce que tu as besoin de kimia na partie est ya mboka tu as besoin de kimia na partout au Congo ezali à ta centimètre mon côté ezala menacé. Congolais les liens trop 65 ans après accord en ndenge salami ba dialogue en ndenge salami na ba Dani Kojo et là ba ngai moko yo mata existe aussi ici. Merci Ndeko.
okiti mungu na se pano lembia na lembi te so toali kolobela makambo ya mboka akoro wana ezali kopesa pasi na mitema ya bato mosusu compte tenu ya ba imperfection oyo ezali na kati accord en soi ezali malamu po objectif na yango il fallait ezala kimia ya baimboka po kimia wana eko permettre que misala ya kotonga mboka et avancer kasi biso lelo tozo prôner cohésion nationale ce n'est pas pour rien. C'est pour que tous les acteurs au conflit s'annoncent. Baya kovanda na mesa toloba Congo. Tolobela ba pasi nyonso ya Congo. Tolobela ba frustration oyo bato basimbi manduki. O bazali komibenga ba imboka ya Congo ba pesa pe ba desiderata na bango. Tozo kolanda mikolo oyo ndeko Corneille nanga makambo azali koloba na bitando ike. Azali koloba ke ye revendication na ye. Apesi genèse ndenge bokonzi ya Congo na 2018 epesamaka ndenge maponomelekana na 2023 kasi tozoluka korepare eloko wana tokosala ngo na kobwaka na mabanga te tokosala ngo na kovanda na mesa toluki solution d'ensemble toluki cohésion nationale toluki kimia elongo na ba observateurs nationaux et internationaux elongo na ba père spirituel bazali ba église ya SCC 5 o bazali batu ya ba église de réveil baya bango nyonso tosangana tosolola makambo ya mboka 1960 2025 et 65 ans déjà depuis la République démocratique du Congo et soit indépendance jusqu'à nos jours tous allez rester pour tourner au rond tous allons constater solution mode tous allez battre réellement ce qui te kokende wa plutôt comme on a aussi il y a eu pas de fête vraiment officielle la fête officielle les a quitté au l'état alors baki en rapport il y a 65 ans il y a indépendance de la République démocratique du Congo mais tout le monde est quand même que ba politiciens ba entreprises publiques ba s'organiser ba ndenge ba ko ça ba marche de santé on ba marche de soula pour monsieur d'ailleurs ba table ba ko mesika mo suka la pour les chute ba ngwali ma sangue bali ma boke bandi le zaki ba marche de soula restera maka mais on peut ça que ba marche de santé à solo bazalaki entre autres locaux là Fondation Maïndombe Ekumba Maka Epaye Moko le président Fisto Ebabi on a le chef coutumier à village Maïndombe à ça qui mo bangé na marche de santé ba malaki bana ki politique okoma na pole chute mongo zalaki na espace Maïndombe o zalaka na commune Sélé référence à Renganda la sur boulevard Lumumba donc ezaki marche moko pour démontrer force comment pour soutenir aussi l'ancien chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour soutenir les Congolais pour que tout le Congo moko meilleur tout un élément signé écrit d'un Mateta. Nekonanga ya Congo ebele ya batu oyo zali komona boyebake ezali bongo bandeko ya Fondation Maïndombe Bumo Oyo et Kanga Changu Mobimba avec impact de la idéologie. Bosimba ete mokolo ya le 30 juin 2025 basangana ki ebele na cadre ya marche de santé et surtout que ezalaki appel moko oyo le président fondateur ya Fondation Maïndombe asalaki pour que ba membre na ye basala marche de santé. Boyebake bayaki ebele kaka ndenge bozo komona na ba image oyo tellement que bazalaka toujours aux aguets ya kolanda mot d'ordre ya président fondateur ya fondation na bango balongwaki banaki kole depa kaka na ambiance oyo bozali komona ti kokoma lancele na base topé na permanence ya Fondation Maïndombe Oyo ezalaka na espace Maïndombe na commune Nsele. Na kokoma na bango na espace Maïndombe bondi melangai ambiance ezalaki makasi et surtout que plus de 3000 personnes bazalaki présents na marche de santé wana. Ba sepelaki pe ba préféraki kokumisa nzambe oyo alongoli bango balaki koleti kokoma na permanence na bango oyo ezali mingi na are ngandayala kaka na même occasion esalaki que le président fondateur ya Fondation Maïndombe Bumo le président Fiston Ebabi a présentaki ba membre ya bureau ya fondation devant public oyo bazalaki wana ambiance ezalaki kitoko
bondi belangai ke nyonso ezalaki au rendez-vous na suka masolo bino moko boyo kaneri ni mbonda ebetamaki. Marche à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance pour soutenir tout d'abord la vision du président de la République qui était face au multi-combat. Mais aujourd'hui, donc, nous sommes des témoins oculaires de voir juste à la 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le président de la République a frappé dur. Vous avez entendu aux États-Unis d'Amérique qu'il y a eu la signature d'un accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et nous, tant que la fondation Maïndombe, qui est la fondation chère du président Fiston Ebabi Mokubu. Nga tant que maman vraiment na sepeli makasi pe na lali na kimia vraiment motema ezalaki vraiment ya likolo koto eba ke le 30 juillet peut-être là monsieur Senga Zande mais ndenge président sauf Fati Beton apesi kimia na est en tout cas to sepeli makasi président Oumela. Et bongo ye moko le président fondateur la fondation Maïndombe Bumo. Les grands chefs coutumiers, Fiston et Babi Maïndombe, alobate azwa zéro. Idée à kosangisa batu lelo. Premier, nazana deux objectifs à sangisi batu. Premier objectif nanga ezali na bitumba we bundam na este. Chef de l'État bundi na bitumba na ma cité asili sango na bik. Yangwana esengo la joie onga nazana ngo ya liboso ngwana. Deuxième totamboli pona indépendance bakoko na biso bakufaki pona kokuzwa to lipala oyo to comme lelo oyo yangwana totamboli poto sepela indépendance na biso Maïndombe bomoko e sali biloko ebele e sungaka ba mama veuve e sungaka bakoka e sungaka ba aveugle Maïndombe bomoko e sali hôpital oyo lelo ekozala lelo plus de 800 personnes en bana o batangaka ça Minerval na makoki ya Maïndombe momoko eza école ya l'état te mais école ya Maïndombe momoko ya ngai moko oyo nasali mpona kotangisa ba oyo bakimaki bitumba ya mobondo nasungaka bango Maïndombe momoko esali hôpital mpona kosalisa ba oyo bazozo ba accident basoda na biso bazobunda bazokukata na makolo na este bazoya na Kisasa biso tozokadre bango tosala hôpital ya kokadre kaka bato wana Maïndombe moko misana ngo yango wana hôpital ezali so komi na seta na badara de hôpital eza kuna baza ebele nazala bango kuna Mutu akosabinote basalaki ba marche mukolo le 30 juin mais oyo la Fiston et Babi Maïndombe fondation Maïndombe Bumo en tout cas bango babimi champion awa la ville province ya Kinshasa pourquoi pas na kati ya République démocratique du Congo po bazalaki ebele ambiance kitoko pe ba manifester vraiment bolingo na bango liboso ya République démocratique du Congo biso bonda ekolo to fuli bango kaka mokako swa pe to beti kaka bonda Dans sur ce plateau exceptionnel, Yambonda Ekolo, magazine d'actualité avec Maître Kizito Sibembe, inspecteur général adjoint, la SID, la Mouka, Martin Fallou, Tozali Kobeta Masolo, en rapport avec 65 ans, indépendance, Tozali Komarke, Mboka Nabiso, depuis Tozo, indépendance jusqu'à nos jours, est-ce qu'il y a les avancées ou Toza Kozonga Simasi? Ça, c'est que tout Congolais, et c'est que pour réfléchir, puisque Toza Mboka Msouté, Toza Mboka Msouté, très bien, malgré qu'il y a aussi d'autres Congolais, au Bazaba. 3-4 passeports aujourd'hui à Koyiba Mbongo à l'État, Kimia Kati Brazzaville, donc tout n'a eu qu'une mallette à Mbongo à 2 millions, 3 millions de dollars, la mallette, à comme les Français, à comme les Canadiens, comme les Américains. Mais Nana yo, aux autres Nandeko, sur le réellement qu'on a un vrai Congolais, Tolinga, Congo, Toluka, bah mécanisme eux qui permettent Congo est la meilleure, toujours dans expertise belé, les autres bagages Mboko, aux autres Talibanda, bah de commencer à créer un niveau Libanda, bah l'université bah Poto, mais on va dire c'est l'université Awa, mais c'est comme si deux poids, deux mesures. L'université la Kinshasa na Congo, c'est comme si les autres vraiment la considération ma capacité na état de gestion mboka mais on va dire Talibanda, expertise na bango, les autres peuvent apporter bonheur expertise bango zali mingi, il y a des détournements, il y a des surfacturation, il y a des vols, il y a des kamebele zali ko détruire Congo. C'est ainsi que après 65 ans, tu allez ko lela, tu allez ko se lamenter, tu allez ko tourner au rond. D'un moment l'autre on tanga
quelques messages automatiques triés en rapport là-bas. Émission autour de ça, là, au 65 ans, il y a indépendance, il y a République démocratique du Congo. Mais en attendant, tout continuer. Non, maître Kizito, Ozali cadre, il y a parti SID, mon Mboka, Martin Fayoulou. Alors, mon Mboka, développement Mboka, c'est d'abord, Binomoko, Bayimboka, Bozwango, en mer. Quand tu as la Congolais, en général, est-ce que Congolais d'abord Yemoko Azwakama Kanisiro le développement Bokanaï? Bon, Congolais azali peuple exceptionnel. Congolais azali peuple courageux. Kota la vie sociale ya Congo, ya ba imboka Congo, okomona ke Congolais azana ba initiative nae kasi accompagnement ya l'état ou bien gouvernement et alité. Eza na bato tozali kobenga ba coopérant. Coopérant azali mutu mosusu azana musala te asala epa mutu te kasi adebriaka na ndenge ya koteka pona vivre. Kasi makambo nini tozali komona te. Encadrement eza te kasi omona ba policier bazali koya kobenga na ba mama ko détruire biloko na bango ko kangaka ba coopérant bazali ko tambola pona aluka ndenge ya ko vivre ye moko na libota na ye. Classe wana ezali population congolaise bazali ba imboka lokola ngai na yo kasi politique ya accompagnement ezali te toali koyoka bazolobela ba fonds social pour la jeunesse basta machin patati patata kasi ba coopérant wana pona nini bango ba bénéficiaka na ba fonds wana te po mutu na mutu azali koluka na ndenge na ye on n'a pas un programme entrepreneuriat. On voit aussi il y a des gens qui ont créé menuisier balai mécanicien balai mais ils ne sont pas soutenus et pas na niveau de l'état. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas vraiment moyen de soutenir pour que ba créer ba émergence moi bala muna misa bazo salaka? C'est parce que sélection ya bien na ba kambimboka ezalité bakotia yo na gouvernement ozala ministre à petite et moyenne entreprise na kati ya petite et moyenne entreprise wana soki gouvernement bimisi fond ya ko soutenir bato ya ba petit commerçant wana yo o détourner ango ou bien o créer ya yo petit commerçant donc o créer petit commerçant na yo o pesi misolo wana pona ezongela yo lisusu na eloko to bengi rétro commission ti na niveau nini wana ezali soni ya mboka na espoir ni Congolais ko zala ngo face siko ya bi ba dirigeant bazo diriger mboka na biso. Congolais esengeli ayeba toza na article 64 ya constitution na biso oyo elobi ke Congolais nyonso akosala échec na dictature ou bien imposition politique oyo alingi te ba mosusu balobi que le peuple a des dirigeants qu'il mérite na liko tinda batute ba s'enflammer ou bien ba se révolutionner contre ba institution en mboka kasi nazali koloba Congolais a s'impliquer pona ko bouter dehors pona ko mettre hors d'état de nuire bato bali na politique ya mabe ya ko freiner développement ya mboka. Maintenant que justice ezali wana justice ezomona il y a aussi na ba institution mboka ba o bazali censé ya kolandela siko bato basoka ba détournement bato ko yibaka ba mongo autre mais ces gens là lorsque bazo présenter bon niveau justice mais qu'est-ce que ni les cas et ça que bato là bazala condamné bato na bazala pénité sévèrement et pour que et peut sa leçon peut ba de corruption bazala makanisi bon mabe et que tout ka kongo za mère impunité ezali makasi kalate awa mokonzi mboka mboka alobaka ke justice ya mboka ekufa ngana yote mutu tolobaka ngo tangu ya alobi justice ekufa il fallait batia batu oyo bakoyeba na kokanga batu bato mazalika lokola bazui batiope les sikala avec espoir que mettre Kizito lokola mettre Kizito sikala mais on voit il y a rien tout le constat mutamba on a vu comment est-ce que banakia là-bas on va soumane on a tout cela mais par après maintenant tout le monde comment est-ce que ba dossier qui est tourné mal olobi que ezalaki ngwasuma ndeko constat mutamba wana autaki na école nini auti na école ya ba frapper ya Kabila akoti na école ya ba frapper mosusu tango akomi kuna wana ezalaki jalelo pona asepelisa mokonzi na ye apesa kiti wana kasi la manière dont il est parti est-ce que akei pona asali musala malamu akei po alukaki selon ndenge tozoyoka alukaki koiba misolo ya mboka
Oh, Mboka Congo, Congo, Congo ne Mboka Congo, Mboka Yaba Koko. Merci beaucoup pour toujours pour la cadre de la festivité. Il y a 65 ans, il y a indépendance, il y a République démocratique du Congo. Fondation Bolingo, et Kumba Magesika, Maman Apolline Yenganga Bie, la grande dame. La photo maman. Et voilà. Maman Apolline Yenganga Bie. Moi si, il y a les grands chefs coutumiers, Prince Ngabi Kita, il y a village Mawawa, on peut Sangala Kebele. Toujours la cadre de la festivité, il y a 65 ans, il y a indépendance, il y a République démocratique du Congo. Et ça qui aussi occasion pour à souffler, bouger moko, dans le cadre de l'anniversaire, marche de santé, bandako, bandara, kana, BAT, makolo, malembe. Si, comme qui dans le village Mawawa, et Sikapi. Ambiance c'est ça qui est vraiment en hauteur. Yannick Kalo, ce témoin événement à compte Yambonda Ekolo, magazine d'actualité. Babanda qui marche des centaines de bango avec impact dans l'idéologie, na loembo, na kobina, na esengonyo son de kolanga Congo. Tunangai bango banani population tope ba membre ya fondation Bolingo oyo et Kumbamaka et pas la première dame la village Mawawa la grande dame Maman Pauline Yengangabie botala yeyo tango kaka a commis la presse BAT la commune en seul population bayamake avec impact de la idéologie et surtout bayebike yende akokume la masolo kitoko. Kolongwana et le gouvernement fafariste dépa Kobanda boulevard Lumumba ti kokoma na village Mawawa en tout cas bon dibelangai ke marche de santé moko ya kitoko oyo malaria typhoïde nyonso bokono ya nzoto ebimaki na nzela kokoma bakomi Mawawa boyeba ete population bayeli susu ebele po na kosepela elongo na première dame ya village Mawawa lokola pe ezalaki occasion ya maman et surtout que ezalaki bokone ya anniversaire botala ndinga zalia a souffler ba bougie pe ba yembeli ezembo kitoko ya joyeux anniversaire. Ba komeni na makambo ya ndenge na ndenge na ba match ya banzango ebeta makipo la kopesa esengo na ba membre ya fondation Bolingo oyo ekumbamaka epa ya yemoko Maman Pauline Yengangabie molongani ya les grands chefs coutumiers ya village Mawawa Prince Ngabie Kita tellement que atambolaka maboko pamba te Maman amemelaki bango biloko ya ndenge na ndenge ba bassin na ba fonds ya commerce pour que et permettre la population à Mawawa topé par membre de la fondation Bolingo bazala la kimia ba vivre na esengo kaka ndenge les grands chefs coutumiers Prince Ngabie Kita alingaka bango pe na ngambo na bango balobaki esengeli topesa mama esengo kaka ne bosomona basali ye geste kitoko ya kopesa ye des chaises oyo elingi koloba ete chef Prince Ngabie Kita elongo la Maman Pauline Yengangabie baumela na ngwene na bango kino mokolo nzambe akolinga bandi melangai ete journée yango ezalaki kitoko nyonso ezalaki au rendez-vous na suka masolo bino moko boyoka ndenge ni population babetisaki mbonda oyo nyonso mama asali topesi ye merci mingi nzambe abatela ya pambola ye bata boyo so bazalaki balaka na mboko oyo mbe tokoma bien nzambe abatela bango nga mpe nasepeli makasi komona makambo ya boye mpo depuis nananga na mboko namonanga makambo ya boye te naye na esengo makasi mama biso mapo asali so mpe tozala nazwi base ofele oyo eza ke nazwi papa nanga natie na kati na sokoli ye nabeti nzango nazwi mwa mokie nanga mpo na lokuba papa na biso prince atuka papa prince wumela ebongo ye moko la première dame Mawawa Maman Pauline Yengangabie aloba te po azwa zero eloko esangisi biso lelo
eza anniversaire na ngai nabotama lelo le 30 nde bamama na ngai fondation na ngai basepelaki tosepela tolia tomela na bango ensemble nde toza mpe boye nde bomoni biso toza fondation bolingo biso nyonso tozwi bana ngai na kolinga te misu bazwa te bango nyonso bazwi babase bazwi bafode du mariage na bango message na kopesa bango bayaka baréunion oyo mpe aza na poso okota na fondation asadere bayaka baréunion fondation bolingo econtinue kosunga ezosunga bamama donc ana mawa bapasi ezalaka te soki moto abeli fondation esungaka soki moto akufeli fondation esungaka napesi bango bambongo koteka bino moko bomoni ti awa nde maloba ifo eleka ya misala ifo eleka maloba na ebele chef prince ngabi aza papa social motema malamu motema boboto ndenge aliaka linga mpe bana village mawa balia awa mabelekaka te esali kitoko biloko ya boye ya solo elakisi bolingo kaka ndenge fondation bolingo mpe ezali Maman Pauline Yenga Ngabie, elongo, dans les grands chefs coutumiers, Prince Ngabie Kitakita, Boeba Ete, Ministère Labino, Yakitoko Elumi Soloma Lamu Yango Biso, To Bete Libino Kakambonda, tout. Merci beaucoup, l'élément qui toque à écrit de ma tête à signer Yannick Kaloso. Merci beaucoup. Bisous te souhaiter motama malamu et pas maman Apolline Yenga Ngabie Molongalia, le grand chef coutumier Prince Ngabie Kita. Congo ya programme de développement local à 45 territoires, programme Eurocopesa. Puis il faut pas que les libéraux c'est comme si ils allaient négliger. Tant que le programme on a perdu 55 territoires, le temps que Congo, le temps que patriote, aux autres programmes on a négliger. Bon, programme wana d'abord toko saluer yango parce que c'est un programme oyo et pesa ki bana Congo espoir. Et pesa ki to ezako pesa. Et pesa ki ezali ko pesa te po soko tali ba chantier belé à programme wana non seulement ebelé zalaka frappe et salemité mais mon sous et salemi ezali inachevé. Malgré ça, celui au côté parce que les hommes passent, les institutions restent. Mais ça c'est un programme. Ça voilà. Sur les oyo kobabi mettre kizito, bozu yedaka tamboka oyo. Est-ce qu'il y a beaucoup sur programme on a été bon mais ko tiamo en application. Bon, tozali na eloko oyo biso tobengaka manifeste ya Kisangani. Soko tangi buku wana okomona ezali buku epesi projet mobimba pona mboka. C'est-à-dire projet à 145 territoires wana ezalaki fait dans la précipitation et c'était du saupoudrage on peut dire. Précipitation et la kisike bazwaki tangote ya kosala analyse ya ba problème réel interne. Donc ba passi oyo batu bazali komona à la base. Bazwaki yango lokola miroir wana okomona ke yo mutu oza na ngambo mesoko osimbi okosimba eloko te nde projet wana place esukaki kasi ezalaki initiative ezali projet ya malamu mpona mboka ngamoko nazalaki na mai ndombe kala mingi te. Il faut voir les infrastructures oyo babandaki kotonga mingi ezalaki et avançaki te. Mais bazui pe lisusu na kati ya bamboka ya kati wana nazomona na kotanga mboka moko ya mai ndombe profond ba imboka o ba ebi njokele nazui kaka pa basengele basengele na basakata bazala kuna bankundo aussi j'espère. Tout à fait ezali okomona il n'y a aucun projet de développement. Il y a lié na 145 territoires. Soki ozana yumbi ozali na bolobo okomona quelques débuts ya ba travaux mais ebele esilate ebele zaki inadapté ou bien na kati ya projet wana toye kokuta inadéquation ebele na kati ya réalisation na yango sans compter inadéquation ana ba détournement ezali ebele c'est-à-dire que lelo soko sali évaluation pour mboka na biso toza na sens ya redevabilité te. Évaluation et réalisation à projet à 145 territoires n'andimite que combien à na 25%. Donc projet à 145 territoires et ça quoi avancer ezali échec puissant. Mais or que côté la projet wana on va même pas la mangai kuna vraiment perdre 145 et répondre de l'autre côté. L'autre exacté. Na habita bala mangai wa manongui
Tozo bin saka ba leader rebelle kuna, ya idio fozo kumi sa ko betra bravo mais. OK la manga ikuna et le côté hôpital Malonga ezalité apaka ka ba ipamu ba sango ba test école kuna mais qui ça Malonga ezalité. Na habité ko ma ki kuit poko ma idio fa calvaire. Oui, à la province à Kwango awa ba Kwangolais mais quelle ba autorité à Kwango ba taneme be na kati ya gouvernement. Boto beta ba maboko. Oh yeah, aleki bango, yeah. Tout ça ba gouverner la moko ba yande kimbuta ba leko ba sabe ba ta Kwango. Toi là papa Christophe Mbosso, toi là ba Jonathan Bialosuka ba ta Kwango. Tout ça là frère nangai Jango Ivuzi, on appelle ça baba. Ba merci ça aller encourager aussi moi la Kwango. Mais ba la Kwango ba bimaka ta Kwango ba ça fait ébélé. Mais à part la bango kuna la kata Kwango ezali nini à part ko laisser ba la Kwango ba mungwa. Ba Kongo matame zo pour l'école mungo ba beri tant ba Congolais ba kidu Kongo ba porter à la Kinshasa c'est pas ce que mais c'est réalité il y a pas des projets ba infrastructure bon ça te ba nzela ba ça ba courager ba ko sa bilanga ba ko bisa bele mata 100 200 1000 même 1000 sacs ya masango ba ko bibisango na nzela nini mboke bungala ba nzela papa Kizito à part le ministère et belé tout depuis 65 jusqu'à nos jours quand il est autour de ministère le là élevage pêche agriculture. Tout ça, le ministère où il y a civisme. Je crois, ce qui a citoyenneté. La citoyenneté. Le ministère est belé. Le ministère est comme un apport, il n'est pas congolais réellement. Parce que d'habiter à Polo, le ministère de l'agriculture, élevage et pêche. Le ministre pour l'angaï d'abord pour l'angaï. On va passer mal au bas. Aza incapable même de repérer sa congolais. Attends, il y a un pamba au la cadre de la pêche. Attends, moi, il y a un peu incapable, même Golomoko. Aza incapable, le représentant congolais, même Ekola Massango au gouvernement d'Imessi. Même Koutou, général Kassoro Kabou qui a service national à l'équerre, la qualité, la compétence. Quand ça va pas l'excès ministère quand Takuna. On dit, au côté, il y a élevage. Aza incapable, le représentant congolais, atta soso ya pamba. Ce côté là, tu peux sécurité, bon, ça congolais banzela. Yo état qui est politique, ok, le lobby pour qu'on aux affaires. T'as la caméra là. Nous avons analyse à rapport nango. Merci moi Namboka. Ministère de l'agriculture, pêche et élevage. Si vous avez autorisé à poser kaka mutuna moko, ebi talo ya liki. Liki. Liki reste soso. Et combien à combien? 1500 francs. Combien? Liki est combien à 1500 francs. C'est-à-dire omelette des allées à 1500 à Likimoko. Presque 6 $. Bon, donc, 1500 ils allient 1 point quelques. C'est 1 $ à 2800. Et ça, 0,60, 0,75 si vous agriculture, pêche et élevage. Pour yo le baki soso ali munene koleka liki. Voilà. Kasi liki moko na 1500 et loko tokoko somba na 200 francs, 250 francs maximum. Babi ce soit la césarienne, babi ce soit la césarienne tous ces derniers temps. Wana ezali ba ARV, ba soso yo bazali ko chuba batonga pona babota maki eza empoisonné kutu. Mais to ali ko somba ngo lisusu très cher. Tolo bambisi na marché na wenze. Mboka na biso ezali na mbisi te. Balak, ba rivière tonda bambisi tale bele kasi. Yo aussi kota petit. Obiso ko betaki matulu ba kota lac kuna. Lac kivuezo ezobota mbisi donc lokola na ebité na koloba nini. Kasi est-ce que congolais azoko accéder na mbisi? Tozoko lia bambisi moko importer. Ba comment ba bateau de pêche réseau ya. Bampio. Bateau de pêche en décembre. Bampio du coup tu as ministre économie pour mettre biso depuis décembre tu dis on va bonne année. Kasi yango wana tozoloba. Est-ce que soko tuni mwana mboka kende na babilanga o ezali nzinga tuna ba mama soki ayebi kombo ya ministre ya agriculture pêche et élevage okolela ma miso akotangela o mutu moko boye oyo tikala koyoka te ozoka otuni mutu ministre ya agriculture pêche et élevage ezanani aebisio azali Félix Wazekwa ou bien Weranson ali musicien mais ezali po agriculture il fallait ezala ko vulgariser ko lakisa bana mboka ndenge nini ya ko produire localement bato bazali ko sala effort ya ko produire bandunda tozo mona ndenge nini ba mama maraîchère bazali ko nourrir Kinshasa bazali ko sala effort mais malgré ça
Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Tozali komona ba policier na biso mosu akoya azui mupiko ndunda mama asopia ngona mabele azomona pasi oyo mama azomona te na kosala bilanga wana azomona importance ya bile yo te mama na zo produire pona ndambo ya ba congolais oyo ba ko consommer yango. Donc 65 ans après, tu n'es pas politique à balade de retard à élevage, agriculture et pêche. Papa, pêche élevage bilanga ezali nanu début ya développement ya mboka. Parce que on dit primo mandukare. Okoke ne musala te soko oliete. Kasi tozo mona nini? Là où misuni ya ngombe ebanda ko uta na est dans la plupart des cas, mais awa toutes les fermes, ba ferme ou bien ba bisika roboko la bibwele ezali occupé na ba ennemi ya mboka. Musuni eko uta wapi? Alors conséquence na ngo ezali batu bakomi na malnutrition lelo parce que baza ko accéder na alimentation de base ya malamu te. Kolia na Kinshasa wa ozomona otamboli na bawenze masango ezate bazako bazui fufu ndambo bafuli yango mupepe ekomi munene ndo bazotekela bana mboka. Est-ce que Congolais azangi espace ya kosala bilanga même na kati ya mboka oyo tout le ba province ezali occupé parce que province est occupée et ça même pas un quart même pas un tiers ya mboka mais tout cas la partie belé zali tout ça va minérer peut tout bossa non tout kundana ba minérer na C. Est-ce que Congolais azangi bisika oyo kosala bilanga pour que alia bien amela bien le cola sénégalais le cola ivoirien Congo ezali na autant de milliers ya ba terre otobengi arable. C'est-à-dire atana na lupango na yo oyo soko zui masango obwaki ekobima. A plus forte raison, politique et agriculture nde eali malamu te. On n'a pas de relais communautaires bien encadrés. Oyo ekoki ko sala ke bana mboka ba sangana ba kende ko sala bilanga. Lelo batu nyonso esprit kaka asala na bureau. Lelo batu nyonso esprit kaka azala commerçant. Kasi bilanga za ko chômer. Ba terre arable ezali partout et terre fertile na Congo ezali na mboka nyonso oyo eza na espace ya Congo. En qualité c'est quoi homme politique? Ma kasili yoko pesa et à qualité aussi ya cadre ya parti SID. Il y a mboka Martin Fayulu au bobi que vous avez politique la moko ezali ya koluka mboka eza émergence mboka ebonga ezali politique bozo za ngwangwana kota lelo oyo 65 ans après oyo jijango ezali ya ba gestion au jijango ezali échec na tous les 5 présidents oyo baza ba prestataire bazo ko posa ko prester dans la 4 présidents ba prestataire ba kenda na moko zo prester bengo échec siko yo na ngambo na bino makati li bozala ngo to pe confiance ni to pe assurance de beaucoup pesa congolais azala sire le baké est possible ya ko changer image ya Congo devant mokili nauti kolobawa biso tozali na projet ya encadrement ya agriculture na mboka oyo tokopesa congolais na SID tokopesa congolais eloko ya kolia okitisi voix on dit au fondé longa ko créer nga kawa na créer yango te tokosala la évaluation nano ya ba espace cultivable so to si kosala la évaluation ana tokotala mboka na mboka quelles sont les cultures oyo ekoki ko émerger kuna après totali besoin ya assiette du congolais toali komona ba membre ya SID ba communicateur bazoleka na kitunga elakisi nini elakisi ke tomoni ke saani ya congolais eza vide saani ya congolais eza ne loko te na kati il faut to réarmer agriculture na biso il faut to encourager production locale pour que consommation na biso tolia lisusu te ba biloko batia ba formule na Congo peuple déjà d'abord mon peuple bandeko zo vivre ba intérieur ba tapela besoin sala bilanga mais baza ba difficulté makasi ba kutango lokola banzela ezalité ba route des agricoles ezalité au moment où ça même mata 50 sacs bilanga 50 sacs ne pas bimisa comme la destination et ça passe le même ba mituka ba ko ba diviser par comment diviser par dia ma tête j'espère au tché ba c'est la mutuka soit ça qui 50 sacs c'est que ko mutuka oza combien 25 sacs et 25 sacs et tant on va porter mutamoni ke mo to amosa musala punda c'est comme stratégie au bozala nango e ko permettre que Congo la bi soit ça 10 sacs nga 20 sacs nga masango na ko se retrouver bon tant on a lobaki to ko sala nanu
toko requalifier agriculture ya mboka, c'est-à-dire toko réaménager ba route ya oto bengi ya dessert agricole, balabala oyo ekoki kokota na Kasongolunda pona bikedi eya awa moins cher, pona masangu eya awa na bamboka wana soki tosali connectivité ya mboka ekozala na banzela mosusu ekomemaka kaka obe masangu kaka, mosusu ekomemaka kaka mbisi, nzela mosusu ya mai ekomemaka kaka biloko oyo tokoteka na batu ya libanda. Pona Congo soki tolobi to consommer biso moko biloko tokoki ko produire na maele abana mboka tokosilisa yango te. Kasi eloko nazali koloba eza clair, biso toza na politique ya ko développer ba infrastructure, toko doter ba structure locale na ba outils moderne ya agriculture wana pona Congo eyeba na kozwa mbisi, Congo eyeba na kozwa makala, Congo eyeba na kozwa masangu, Congo eyeba na ko transformer biloko wana soki eye toko créer ba industrie moderne pour la transformation na distribution na yango. Très bien, merci beaucoup. Les amis, analyse mon mboka maître Kizito Sibembe, inspecteur général adjoint à partir SID la Mouka. Mais on a transmis le bande de on a tenu sur le paiement Mouka 30 secondes la bino. 65 ans après, depuis toute indépendance, Congolais, le oyo akoma moumbu, il y a des soins médicaux, des soins malamu, na libande ya mboka. Na kati ya Congo awa, Congolais aza incapable ya kozoba soins médicaux à madame le soki problème lié malgré balobake la santé n'a pas de prix mais à un niveau monsieur de santé comme rappelle a prix. Prenons exemple mutumo aza un problème mon les autres d'ailleurs et 5 000 3 000 7 000 $. Mais maman la tête ça randunda ya pamba. Maman la tambu ça map na coin. Dites-moi, budget na les sur $200 $100. Est-ce que à quoi kozwa soit à 5 000 7 000 $ au sengi dans l'hôpital awa automatiquement santé comme il a pris à Kokufa. 65 ans après Congolais de Kolbing Otanga na ba banté ba vendre ma belé ba couper ma dofolo. 65 ans après ministère ya éducation ministère to bakal ko ba ministère mingi faut tailler quand même mettre ministère moroté ba ministère ebelé et ça ko produit et le ko moroté mais ezo ko bimisa mbongo ebelé à l'état entre le col là élevage et pêche là qui tout le temps à Kombana et ça ministère moko yo sam ça du service national de Kiango aujourd'hui il y a ministère tel yo ba civisme wana la nouvelle citoyenneté wana ba kuluna ba sebela ba zo yiba partout parce que je sais comment là ministère de la nouvelle citoyenneté wana maman wana besoin tu veux papa tu as laissé on a beaucoup tu étais mais il faut collaborer avec la biso presse parce que biso auto ça musala ko le cahier ministre il y a éducation nouvelle citoyenneté ngai monde ko na sa musala ko le cahier associé ngai associé biso le vite to tellement paquet mo la fin du mois la cadre comme ça auto ça civisme to beta pesa mbundo ko pas que non jeunesse va changer comportement pour na biso trop ba hindu sala biso yo ba mo ba bio ko tuté la cadre kaka 65 ans après tout ça banzela te oyo mutako bimisa masango na mboka pour aller ngo kuteka de manière que azoma miselo tali le onde to na kata Kinshasa un licencié asisi kelasi adoteka mai ndasisi kelasi adokumba pusu ndasisi kelasi akomo luka créer métier moi ça parce que ça ne va pas. Est-ce que tu continues toujours à faire sa confiance dans l'expertise extérieure tandis que on a interne peu tout ça bateau est-ce que tu peux ça ba valeur l'État congolais. Pourquoi deux poids deux mesures? Bateau aussi ba kelasi on a kata mboka oyo. Bateau ça la considération c'est pourquoi? Est-ce que tout le monde a été que ba o bateau taliban doit faire sa confiance? Bateau détruire l'État, bateau détruire Congo, bateau bomba Congo. 65 ans après, Nini, tout ça pour le Congo. Tout le temps, on a un message, tout analysé, on a mettre. Bonjour, Monda Ekolo. Na utaki koloba bino ndenge bo utaki koloba pour na 65 ans ya lipanda. Pour na na monike depuis to zo yango na lupenza to vandi ici kimia na mboka te.
Babelge balobaka avant 1965 égale après 1965. Il faut te solo là, il faut te sosola. Tolongo la boumbu, ya mindele po jusque là kaka bangonde baza ko konzabiso. Ngai Papa Jacques depuis Sangamamba. Papa Jacques mbote na yo. Tozali na eloko to bengi néocolonialisme. Soki otali lelo, tozala objectif sans sentiment. Tala ba membre ya gouvernement na ba cadre ya administration publique. Ba mission na bango bazo kendaka wapi. Na poto nyoso wana po bazwa ba frais de mission batondisa ba poche na bango. Aucune mission sérieuse ezokoma na province. Aucune. Soko moni mission moko na province ezali mission moko ya ba recensement et tout, mais mission yo ya kokende ko beta na mesa po politique ya province échanger po moyibi ezala na province te po bana mboka o ba vandi na ba province ba bénéficier na kimia ya solo ba bénéficier na nkita ya ekolo ezali te na yango okomona na kati ya ba ministère certains sont en train de tourner à rond. Mosusu bazoko tanga politique ya poto toza na environnement moko te. Kasi mutu azoko kumisa politique ya poto olia kumisa politique ya esika ya botami. Yo uti koloba wake ba kwangole bele ezana batu ya maele batu ya bwanya otanga ki bakombo awa kasi tuna mutu wana akenda na kwango mbalaboni. Azo balonga basa kwango alita. Attaque d'accord balonga kwango batongite. Ce qui est qui coûte le courage, c'est la les caméras qui coûte pas souffrir. Voilà. Bonjour Monda Ekolo. Pour l'angai, na réfléchir que biso moko ba congolais nde toza ko boma mboka oyo. Depuis toza lipanda malgré ba université oyo toza kotanga na tozui makanicité ya ko bongisa mboka surtout na ba secteur lokola infrastructure mboka ebongaka soki bazela eza bien. Kotonga ba hôpitaux, ba école ko créer ba entreprise mais biso kaka koyiba na caisse ya l'état pe ko kende ko somba ba appartement na mboka ba paya toza ko sunga Congo te ngai mama Julie Ngoto habito sunga Congo te biso moko to détruire Congo mboka bongaka na banzela ba biso ko profiter koyiba mbongo ko somba na mboka ba paya to uti ko loba makambo na awa tala nanu état infrastructure na Kinshasa. Tozali koloba ke no bazali kotonga balabala tala rocade tala ceci tala cela mais balabala oyo ezana kati ya mboka mikolo nyonso bazi babambi balabala lelo 2 mois 2 semaines 3 mois après nyonso ekomi mabulu nyonso ekomi mabulu. Est-ce que tu as une photo de émission spéciale moto ça peut émission to parler sur développement local ya bakoya ya la ville local la ville ya Kinshasa ba province ba stratégie ou n'a pas ce que il faut que ça peut réellement que vous avez prêt vous outiller qui sont comme là vous avez fait beaucoup ça action là moi parce qu'il y a aussi des possibilités de le bureau ça la paix que puisse espoir na ba commune na biso. Bon espoir ezali to monaki ya ndeko Gentini Ngobila alobaki Kinshasa zéro trou mais ça qui slogan c'est-à-dire tabeta ngoye ezali président Sabé président Sénat actuel quand il premier ministre nani Sama Lukonde exactement. Bon, nalingai kotanga ba kombote. Motangi Jatini Ngobila kasi ye natanga ki aza na fonction officielle mon côté. Toyebi ndenge makambo elekana na mboka oyo. Ozoko mona ba soki na totali ba taxe ndenge ezali kofuta. Ba transporteur, ba tu mituka. Baliko tracasserie eleki makasi. Tracasserie eleki pourquoi? Parce que politique a repesa ba mikanda. Ezalité normalement na mboka mikanda elingaki ezala cher te ndenge tozali komona ngo lelo kasi mikanda nano bosali yango problème après komi occasion ya ko rançonner bana mboka o bayaka koluka na ba engin na bango tozomona comment na kati ya mboka transport public ezalité toyokaki awa baebisi balobi na biso na parlement tokosomba ba avion 60 aéronef tokosomba ceci cela mais Congo lelo tangela ngai avion ya Congo o ezali ya ba congolais bango moko basombi na mbongo ya mboka
Attends, supermarché. Aujourd'hui, pas supermarché, il y a pas paya. Entreprise, il y a communication, il y a pas paya. Entreprise, il y a aviation, il y a pas paya. Bistement, homme congolais de 1965 à nos jours, tout qu'on pèse ça. Puis il faut l'emboîter côté. Donc, ce message. Mon école, bonjour, ma policier, ma pasteur, ma policier, ma politicien, ma pasteur. Ma politicien, ma pasteur, baza ba agent ya mindele. Bangonde baza komema ba distraction awa. Mboka mobimba po ozwa vie, il faut kaka okoma politicien to pasteur. Et bongo ba classe toza kotanga importance nango eza pesa nini. Depuis toza indépendance 65 ans après kaka kozala na sima ya mindele kolela kosenga ka ba aide mais biso moko toza kosala te poto bongisa mboka ngai mama Alphonsine. Bon, tozali kozanga ba politicien ba pasteur bozali agent ba mindele ya étranger parce que bon on peut ça bino ba eza point de vue na ye to respecter ango mama atali amoni que classe ezali kosunga bana mboka te pona bazwa misala. Pourquoi on ne peut pas faire aujourd'hui état généraux hein y a ba emploi na RDC pour tolobaka toko créer autant de misala mais misala wana na banda ko ezali komona na te so ipe musala emonani lifuti ya malonga ezali te kasi wana ezali kofunda tokofunda pasteur te tokofunda politicien te kasi biso moko pe toza ba agent ya ko encourager batu wana mobini yezo bafuta yese kwanga ya pamba poazanga bila kulia nango motembo nda ekolo nalandaka émission na yo nalandaka émission na yo na papa moko kombo na Sony bosaka na émission azalaka koloba makambo ya solo il faut ba église nyonso l'état akanga yango po eza kosunga biso te ba ministère peut ebele à l'état il faut ekufa po eza kosala eloko moko te papa Baudouin tatini message voilà. Bon bakokanga église te na ba ministère ebele ba longola ngo mboka na biso ezali état laïque na kati ya constitution mibeko likunze lobi état ezali laïque mutu aza libre ya kosala maso alingi na spiritualité nae pourvu que a gêner baninga te. Mais lelo eloko tozali kobenga nuisance sonore elakisi makelele okomona église mosusu ezala na bandimité bazala ka 5 4 mais bakotia ba bafle minene oliko batu baimboka bazoko kolala te baimboka bazoko ko kangali sote na butu moi musique kasi ba église wana ebele a église ezana mikanda te mutu alali alamuki alobi nzambe abimeli na ndoto asala église ngala koloba religion na ngawa te parce que nazo respecter mibeko mboka mutu na mutu azana religion na kasi il faut de biso to décourageaka ba faux prophète wana ba faux pasteur bazoko tea na ba faux politicien rêve ya libanda. Ba faux politicien bazali kasi yango na lobaki le peuple a des dirigeants qu'il mérite. Lelo oyo soki biso moko tozoko telemela ba politicien bazana politique ya mbindo, politique ya mabe. Okomona bango moko bakoluka abongisa. Po bavanda kaka katikati na biso. Totika bango on les tolère. Très bien. Bonjour bonjour école yango opération ndobo ekoma wapi awa na bumbu insécurité eleki makasi. Ba policier na ba kuluna ba koma même moral ko kanga pe ko botola nyoso oyo toza nango mama we vient de message na zo deuxième message yango la sécurité kaka bonjour mon école awa na Kimbase ke cimetière ba criminel ba lekitro baza ko sala ba opération na ba mandoki ko boma ko violer donc bangonde baza ko kotela biso chaque jour tolembi bonjour mon école yango mukolonini ba policier ba kolonga ba embouteillage na Changu et comment nango normal na boulevard Lumumba et comment nango normal na boulevard Lumumba toza ko sala même 2 heures de temps na kati ya ba embouteillage 65 ans après l'ipanda moka ekufi likolo ya moyibi ningi kaka papa Tshisekedi azalaka koloba ngai mama Angèle dans la taille 3 éléments où ils ont beaucoup plus parler par rapport à la insécurité ya routière la insécurité il y a bien des personnes analyse de reconstat pour réfléchir par rapport à ça après 65 ans après. Bon, nako bandananu na faiblesse ya appareil sécuritaire à l'état.
soko tali malamu bazoko traquer batu makasi bato bazoko traquer, ils n'ont rien à voir avec l'insécurité. Ce sont des innocents batondi na ba milliers carcéraux. Mais na kati ya mboka bato tozali kobenga ba kuluna. Kuluna akomi nzambe na bamboka mosusu ndeko abengi na Kimbanseke na bumbu pe na bumbu balobi ndenge bazali koza tracasser. Mais ba policiers bazali police ezali mais bazali komona policier azako kima kuluna. C'est-à-dire que formation, il y a des policiers qui sont censés garder les personnes, sécuriser les personnes et leurs biens. Parce que ça la moussa bango malamute, sinon milelo ezali ebele. To koti na balabala. Embouteillage à Congo ezali manque à citoyenneté. Ezali lié na mentalité na biso. Lelo oyo insécurité routière. Image à infrastructure na mboka ezoko talama na balabala ta embouteillage kozala kasi ezali réglementé. Ah tozomona opération Ndobo. Opération Ndobo wana batu bakomi kobanga parce que bazo lokotaka batiki bakuluna na kati ya babumbu bakimbanseke baiko lokota bango na ba cité moderne. Ezali kuluna ko utakuna akimi kasi il faut balanda kuluna na source na ye. Bazui kuluna wana bazoko présenter ba mosusu ba faux kuluna na télévision. Eza ko violer intégrité ya vie ya mutu. Kasi tozoko exhorter commandant ya ville na police na ye ayo kambela ya batuana. Kuluna akomi insécurité eza lié pe na donc délaissement ya jeunesse. Jeunesse eza abandonné. Misala malonga ezate tozo ganga eloko wana awa na chaîne na yo plusieurs fois kasi tozo monate oyo bazo conformer yango na ko saluer peut-être otangaki mutu moko ya Kanyamaka CC ya service national na biso la félicitation makasi encourager batu bazo ko pesa ka félicitation na façon na ya ko sala po bilenge oyo bamemaki kuna baza kolakisa quand même de quoi ils sont capables. Beaucoup de élargir service national ils ont raté que ba kuluna te mais batu baza normal ba kina ça ba que des arrêts attend le de Kabila parce que ba jeune mo ba kina mo ba école ba école ba métier parce que le les arabes bilanga te comme na ba menuiserie na ba électricité na ba mécanique na carte service national je vois. Ezali bongo kasi toza na politique ya malamu te na éducation na biso. C'est-à-dire collaboration ezate na kati ya pour service national ezali une structure liée à ministère de la défense, je pense. Beaucoup plus à mon comment ma présidence là parce que le comment souka pour tout clôturer nango. Bonjour monde école pardon bossala nanu émission na bourgmestre ya Lemba. Oui. Pardon bossala nanu émission na bourgmestre ya Lemba po tout ça ko regretter musala na ye. Bourgmestre Lemba bazo regretter musala na yo. Lemba eza ko kufa na ba 2 points bosoto insécurité babar tapage butu pe moime na nyoso ata solution moko eza kozwa mate tolandaka yo mingi mbonda ekolo osalaka musala na yo kitoko yamba pe bourgmestre ya Lemba ndenge oyambaka ba bourgmestre ba commune misusu. Mama Sophie, merci Mama Sophie to ça to ka bourgmestre ya Lemba to bengi ya trop kaka ote na za terrain mais terrain to mona terrain so ke ndakate bourgmestre ya Lemba terrain yo ke ndaka ozala edit 00 edit 00 nga ba bourgmestre ole la piaka ba terrain mboka la mbongo te ozala bourgmestre ozala ba qualité na ba capacité bela ko bimisa mbongo na commune ozali mais incompétence na yo na bato zinga na yo de sala ko la piaka bourgmestre Lemba ba singa sala émission na yo je crois mon école to bengal soko boy to bimisa na poisa to beta mbonda ba de ko ba yeba ndeko na to ke vraiment na suka to chuter vraiment nango ta la caméra na papa Kizito to solo maso à rapport à 65 ans après parce qu'il faut vraiment tout le monde ba changement mo à l'avant mais le oyo insécurité côté makasi mikolo pe baza ko ba lèvement na bana bazo bana mike ba 9 ans ba 10 ans ko bunga trop bana bazo bunga ka moyibe makasi copier bisola le teleki 65 ans après Congo tout ça ka kolela mindele 65 ans après Congo ezana bilangate Congo ezana boulangerie te Congo ezana chambre froide te Congo ezana atala mbuma masango te pour présenter devant peuple kotala lelo oyo etake cadre essayer moto bazo luka lobby azala na esika la mboka oyo kotala justice ya Congo pe lisusu
on va analyser tout dans 1 minute. 65 ans après, ni ne continue le conseil que couper ça et pas autorité mboka n'est-ce que la population au bazo Rolanda. Merci beaucoup Ndeko Alain. Nako profiter na micro na yo pona lobana ba konzi ya mboka ba sala état des lieux ya ba domaine nyonso ya mboka. Ba redéfinir politique ya développement ya mboka oyo. C'est-à-dire baluka kokutana nano na besoin ya population à la base. O nyonso tozali komona na télévision ezali jalelo ezali ba blague de mauvais goût parce que nandako ya congolais milelo nandako ya congolais pasi gouvernement asunga biso apesa misala asala évaluation ya misala oyo bango nyonso bazali kosala soki ezoko satisfaire besoin ya baimboka. Voilà, merci beaucoup. Continuez à s'abonner massivement à la chaîne YouTube de ce monde école officiel. Boben Gabiso, activité la bino. Tokoya, Tokosal, nous avec beaucoup de professionnels. Merci, Maître Kizito. J'espère que vous allez vendredi. Merci à Benjamin Kilunga, Wilfried Samba. Merci à Egrid Mateta. Merci à Bilo Bande Kobolani Biso. Merci dans les grands chefs Makosime Nomokonzia RTGA. Chef Makosime Nomokonzia RTGA. Merci. On se retrouve prochainement à l'édition de la Sokolo. Je vous aime beaucoup. Bye.